je suis comme ça. Français, Karana Mounoko. Mais sans investissement, c'est l'investissement dans le Congo, c'est ambiance. Na basi, distraction. Bataba bongo, ba il est biso boy. To yem le biso maramba bilambate. To yem le biso maramba ya basité. Biso to za ba tumoko boy investissement. Ba biso boy. Ba autorité. Chef de l'État, ba biso oyo. Pembeni na yo, to rotonga biloko yo. Congolais tala toza na Saint-Petersburg na Belgique toza musika te na Bruxelles Saint-Petersburg kuna ngolo wakuta na waka à Bruxelles tala concession ya sika tala concession ya sika tala concession oyo pas plus de 20 millions entre ba maison na ba appartement au ezawa il y a 50 maisons na 50 appartements donc awa 100 familles et oui pour vendre ma matériel les ali ma baya auto za nango na Congo bozoka makelele chantier zo salema brique ya rouge oh biso to boya na Congo yango bazo tongela bato boyiba mbongo à 100 jours pourquoi bobengaka ba biso te to aider bino pour ko sala biloko na mboka tala awa na sima awa ba congolais déjà ba sombi il y a au moins 2 familles na à peine à sima. Biso to zakaka oh moi je suis un télo moi j'ai des diplômes moi j'ai étudié ba diplôme on a des études bosala na boza ba un télo dans le vol ba études bosala c'est comment voler sans investir na mboka ba taba 100 jours ba mbongo nyonso to na bo dépenser on a ba champagne so meli yango lobe ko subi yango eke na wese mbongo jo kabeli mwasi asomeli yango make up na ba plante na ba perruque esili même abanga la pierre oui ce sont eza ba habitation moro égotikala eza na durée à ville musu il y a 200 ans il y a 300 ans selon entretien na yo tala beauté ba matériel na Congo ya libaya est-ce que vraiment na Congo to kozanga libaya brique à rouge na maluku brique à rouge yango na kanda kutu na zo yo kamara mambo brique à rouge yango brique à rouge mndela zo tonga na brique à rouge yango. Vous les politiciens, n'a soi-disant homme d'affaires, moi tu sais bon, moi je voyage, tu sais que moi je suis comme ça, français Karana Mounoko. Mais sans investissement, c'est l'investissement dans le Congo, c'est ambiance, na basi, distraction. Bataba bongo ba il est biso boy. To yem le biso maramba bilambate, to yem le biso maramba ya basité. Biso toza ba tumoko boy investissement ba biso boy ba autorité chef de l'État ba biso oyo pembeni na yo to rotonga biloko yo pour chaque jour le to samedi tala na lati basket ngai naza na camionnette awa na ebulo il faut ça na bataboy président de la République français belé tonga mboka te président le français ne construit pas. Là, ma réflexion est sans aboutissement. Jeunesse congolaise, bon, son soleil, battu coco, ça donne à champagne. Oh,
na ba montre minene champagne melio ko subi yango esili tala quartier wana congolais wazana santi ndeni wana congolais omoni des pères et des mères des pères et des fiantos tala biso tozakutu même pas des pères et des mères mais amour na courage spiritus plus que toujours congolais teyama il faut que longola sida ou toi na cerveau spiritus comme ça français kaka na monoko mais ça c'est investissement c'est l'investissement na Congo ezaka ambiance na basi distraction bato ba bongo ba ileti ba biso boye to yebile biso makamba bilamba te to yebile biso makamba ya basi te biso toza bato moko boye investissement ba biso boye ba autorité chef de l'état ba biso oyo pembeni na yo to kotonga biloko oyo la biloko na mboka tala awa na sima awa ba congolais déjà ba sombi il y a au moins 2 familles na à peine à sima biso to zakaka oh moi je suis un télo moi j'ai des diplômes moi j'ai étudié ba diplôme on a des études bosala na boza ba un télo dans le vol ba études bosala c'est comment voler sans investir na mboka bata ba 100 jours ba mbongo nyonso tourna bo dépenser on a ba champagne so meilleur